nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati pona kozwa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki abonné okomona ba mission ya kitoko ba information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Tolo bayango. Moi qui avais pas la micro ni moi qui banaki. Soit qui babiso de fabriquer moi qui était. Moi qui critiquait le pouvoir. Moi qui ça critiquer le pouvoir. Depuis les amis badibanga. Tant Bruno ti bala pese IAC na o ngala zo ba risque na Eliezer. Ko ça be mission kuna balanda biso na mura. Mboka ili ko tono essence Corneille Nanga asala keba. Amona Apollinaire Malumalu asuka wapi? Nanga a planifié sa tricherie pour na Chadari. Et nous, MLP, tu vas accompagner. Tu vas accompagner parce que vaut mieux tous dans le peuple congolais, dans biso, on a souffrir, on a ligné machine, on a été biso dans la côté naïe. Non mais papa, tu trahis peuple dans biso. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Merci beaucoup mesdames, messieurs, chers internautes. Je crois que vous avez ébélé vos andabiso partout à travers le monde. Vous voyez que les moments na écran que ce soit na AirTag Awa, que ce soit na Libanda Yamboka, na ABC1 Otobaka, Jésus-Christ est le number one. On a toujours que Sabino Makam Oeza vérité, tu as toujours na source. Vous allez Awa devant siège MLP Oya Monamboka Franck Diongo Oazali vraiment en prison. Tu es solo la le lozaki point de presse. Tu remets ta balobi nini. Tu quand on a Monamboka Flavien, Ndero Flavien Otozane Awa. Bonjour Ndero Flavien Kotaro, bonjour. Bonjour Monamboka, bonjour Bandeko Balandi à émission na yo. D'abord boni santé et puis boni santé il y a parti. Santé zali moi malamu na grâce à Nzambe bobi ete biso ba congolais na l'état monyokoli akomisa biso lokola esclave na mboka na biso to koma bato ko bana étiquette tozanga tata na yango na koloba biso ete santé okomona Nzambe ndako sala ngolu mais congolais za moto akufa parce que ndeko Kabila elongola bandeko bako kama mboka basi banyokoli biso et puis yambo ko bande mission na yo naza ko rendre hommage na mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba besengande bokonga koba oyo depuis akufa tilelo to bandi campagne électorale atikali kozonga te et ben mérite kozonga te na rendre hommage pe na ko rendre hommage na héros vivant oyo mwana mboka Franck Diongo Chamba oyo azali na prison makala parce que aboya côté kamboka aboya pe a décidé de tina suka akubunda bitumba pour na peuple congolais azali na prison ya makala bobi azali prisonnier privé ya ndeko Kabila yango azali na prison makala zali ko rendre hommage na bandeko nyonso oyo bazali pe ko bundela mboka loka bandeko Rossi pe oyo bakufa pour être Congo kende liboso na rendre hommage na bandeko nyonso na nzela ya micro na yo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu vraiment parenthèse moko avant tokota na o vraiment ya yo na ngala lo ba sur to wakadai un coup d'œil sur l'actualité à Oya Lobby, tout le monde qui hier, Nengendeko Martin Fayulu, Bayamba qui est triomphalement au niveau aéroport, tout équipé Awa, mais lecture nous ça par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Non, Lobby est événement pour nous ça, unité à opposition, pour nous ça peuple congolais, Oyo Aebisaki, 7 candidats va trahir et que Sengel Batika la bomoko ba pesa bango candidat moko nde masolo les gars qui na Genève nenge les gars qui me mawatro ba oyo ba signaki parce que Sengeli bandeko ba ye ba été bato ba votaki ezali ba candidat validé donc Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Vital Kamerhe. Donc bango wana les 4 o baza validé nde bango bakotaki ba botola bango na ba téléphone pour ba désigner mutu moko na vote na bango moko et tirela ki 2 personnes et tirela Freddy Matungulu na Félix et puis au moni mamango les gars qui a désisté au nom ya nani ya Martin Fayulu donc pour na koloba été ezo sala mawa mingi o les gars qui na Genève mais bon parce que tozali ko ça la volonté ya souverain primaire base oyo to ba base ya solo zali base oyo ya la muka oyo zali ko la unité opposition bango baloba qui était awa na meeting le 29 novembre awa le 29 octobre plutôt na meeting au Salemaki base nyonso uni baloba qui bon l'acceptation candidat moko bande ko bakende na Genève
babimisi Martin Fayulu candidat toko benga porte-étendard porte-parole il y a opposition pour na kokende na biso na maponami sans machine à voter sans fichier électoral corrompu. Donc voilà le ko ngesa le makuna Martin Fayulu azongaki parce que la kaki na ba congolais akozonga bomonaki ndenge bandeko bayambaki balobaki kaza na base té mais minga kolobezalité parce que ba image bandeko bamonaki tozali ba panzi sango bandeko bamonaki ba image ko uta aéroport tina meeting mais ezalaki meeting te que non prévu pour asolo la population et qui kaka lilobaka kapona ko senga merci la population o bakendaki ko yambaye et puis ko tonda nzambe botondi po ete à permettre ya zonga sengeli boy ete Martin Fayulu ba prévoir ki pona jet mobimba o sengeli ko otika yawo mais au monde ga l'état moyini l'état monyoko l'état mobomi ako banga ete lelo yo Martin Fayulu azali candidat commun opposition akita na mabele na rona ye ya candidat yango monaki ba boyaki na plan de vol akitawa mais nzamba sala ki d'abord sengeli ba ke Martin Fayulu tambola ko mutu nyonso ngai na sina voyager na Martin Fayulu na business économie donc ole azala na business oyo to benga business class first place oyo batiaka bato bana mongo bavandaka non andimine ko vanda na économie na population donc Martin Fayulu amesa otambola bongo ayaki pendenge moko lokwa congolais nyonso akiti na aéroport nji lokwa congolais nyonso passe baboyelaki mais amesa nango do echangaki nango le côté ingi ko la saite lobi soki to zimboka to ko la sabande ko so ba kambamboka ete état de droit isa ya mutu nyonso esengeli to ba ko respecter mibeko za mutu moko te songolo pakala mibeko za batu nyonso ezala ba bazo kambamboka ezala ba bazo ko kambamba sengi bato samboka mais malheureusement tutali na mboka oyo eko sala soni d'abord batu ba kambamboka babi ko kambamboka te soko tali mboka neko tambolelo ezali mingi pour na kisaka été Martin Fayulu kitaki opposition zali unie toujours continuer combat na biso mais yozo ba opposition unie est-ce que ndeko Flavien vous pensez que choix ya Martin Fayulu les hommes d'achat moko idéal pour tout peuple congolais parce que comme on a nengo lobby certaines bases au bas unanimité na choix wana habité est-ce que la ko répondre aux hommes ndeko mopanzi sango yebisa ngai so ba par rapport à choix Martin Fayulu bakobo na choix nini d'abord atanga na poto azana ba diplôme base muke zela toujours kende atanga azana diplôme ona ndangai Martin Fayulu azana expérience professionnelle à sala misala kobil o munene bato babiton mobile one akamba ngo tant que DG soki to longo wana Martin Fayulu azaki député national na mboka na biso atanke député national azaki élu ete ke mutu na base pour pas voter yo faut na base Martin Fayulu a été député plusieurs fois bobiango provincial azui national azui boye bien ngobe la ville à Kinshasa pendant que ba kimbuta boyoka sa na base ba fota bango te ba mata tamponyo boyoka sa base ba fota bango te tozali awa même yo otangela ngana oyo lelo kino totanga likamba base to pesa par exemple ba misusu tokena bango na IDPS wana ba candidat bazote pour otanga ba kombo te awa parce que otanga kombo ba individualité donc pour na koloba ete likamba base zande likamba population ba kenda ba vota to ba vota te Martin Fayulu a été député et puis azali muto za intègre mandat électif esili a démissionné Abimbongo ils ont un trésor public on le peut ça ngai qui est ce politicien qui a donné cet exemple là comme Martin Fayulu na mboka na biso bazalité bango nyonso na bango bazo loba eloko wana ti lelo bazo kambongo to yebi et amaka bakoloba te parce que tu as besoin d'unité mais lelo soki lelo ba misusu ba se retirer et ça na bango aux démocratie mais ça ne va pas handicaper même opposition papa il y a 7 candidats 2 va se retirer bango mongo les 5 qui batikali yebi sangai mais sikoyo eloko ni to perdre il y a 2 baboyi 5 qui batikali Elingaki ezala il y en a 5 qui ont appelé quelques personnes basées invalidées n'habité maman bien on le baganga oui maman donnons ensemble maman oui maman kasi basé na ito so le ba ni par rapport ya nyos wana candidat biso Martin Fayulu papa biso candidat biso Martin Fayulu tozolo bana ba jeune cette fois-ci ou jamais ba jeune boyokanga malamu soki bolingi bokoka siko ko bala basi bozo bala te bovande biso na bandako okomi na 40 ans ovanda na ndako okoko bala mwasi te biso babalaka biso mobali na 23 ans nga mwasi na 18 ans na sisi humanité abali ngai tovanda na ndako aza étudiant azolesanga diplôme otrata azotangisa nga même totangi na bandako ya mabala bino lelo bozo kokate so bozo sala aventure boko tikala kaka ndenge wana tozo yebisa bino botelema bolamuka bosala choix ya malamu choix na biso ezali Martin Fayulu nde changement mususu ezate soki bokoyoka te les enseignants je vais parler aussi aux enseignants parce que je suis enseignante vous savez combien nous souffrons nous les enseignants
nous faisons la grève, ça ne réussit toujours pas. Cette fois-ci, je suis en train de parler aux enseignants. Tenez bon. Tenez bon. Choisissez. Vous êtes des intellectuels. Choisissez cette fois-ci. Faites le bon choix. Votez utile. Le changement, c'est Fayoulou. Il n'y a plus rien à dire. Le changement, c'est Fayoulou. Choisissez Fayoulou. Peut-être nos salaires pourront changer. Les enseignants, je pense que vous m'avez écouté. Je vais aussi m'adresser aux femmes. Ba maman, ba lobi biso ba maman toza 52% na Congo Mubimba. Boni ba maman ba bimakate. Boni ba maman ba bimakate. Ba lobi toza 12% to postilaki. Mibali ba nyokoli biso. Mbala oyo ba maman bo voter nanu mama. Mais bino pe bana biso bo voter kaka biso ba mama. Bo voter pe ba mama ebele. Tous en a parlement majoritaire. Si les 500 wana, tous en a 450 maman. Pour biso batolamba biloko, tebi pasi mabumu, tebi pasi tozo mona na bino bana na bandako. Papa kotika c'est 5000 francs lobi, débrouille-toi. Bon voter biso mbalo. Bino pe bana boyoka bon voter biso. Je vais terminer. Je vais maintenant m'adresser aux jeunes. Je pense que j'ai déjà parlé aux jeunes, mais je vais ajouter quelque chose pour dire que maintenant c'est sérieux, cette fois-ci ou jamais. Donc, tous les quotas na bureau de vote pour que tu votes na papier. Tu votes na papier. Tu votes na kanisi, tu votes na nini na papier. Tu votes na machine à voter. Parce que tu as sûreté na makamboa, il y a machine à voter. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, je crois, Makamango Yango, parce que ni c'est bandit, campagne c'est bandit, Boyoki, maman, ça doit alors. Non, Likambo base. Oh, Likambo. Oui, maman ça la chango, ok, Boyoki, maman ça la chango. D'accord. Maman Yaka. Ça va? Donc, bon comprendre. Mère à lobby, Bakisa. Bana chango, Boyobi Ngait. Maman Kilubu Kutuna Séraphine. Maman sociale, esika espace maman Kilubu, esika oyo balela kabibembe. Nazali enseignante, mais na sala eloko wana plus pour na ba enseignant parce que ba enseignant bazoko zanga esika kolela bibembe parce presque la majorité bazali ba locataire. Bana changu voter utile. Voter muto avanda na bino. Na vanda na bino kuna na changu bambula 36 ans na zana changu. Voter bateau bavanda bipai mususu te. Voter moi na changu maman Kilubu Kutuna Séraphine. Merci maman sociale. Numéro 293. Numéro 293 maman ya Magabino kuna. To ebembe polaka te to kunda ango kaka. 293. Voter maman Kilubu lamuka jeune lamuka Congo bon lamuka ba maman bon lamuka ba tata bon lamuka. D'accord, merci beaucoup. Je crois maman 293 Toroya Pekuna Toroya Baneni. Voilà donc voilà to continuer na ndeko au Flavien. OK, donc voilà. Voilà nazako le baston na likambo base parce que Martin Fayoulou a été député na Mboka na biso. Martin Fayoulou a été député national et puis député provincial. Bato ba biango. So likambo base ebisanga ba voter na banani. Ba voter na banani. Et belé bazo tia munoko wana baza ba candidat ba voter bango te. Et déplacer ba grand parti ou même makasi na élection nini yango imulunda. De triste mémoire. Yebisanga. Te, ezaba biloko mosusu to kobeta masolo te parce que bana bazo na biso gens na biso. Mais so likambo base ba bazaki na aéroport ba banani. Yebisanga ba bazaki na aéroport pour na yamba Martin Fayoulou. Ezali banani. Ba defisaki na banani. Parce que si on compare plein aux Zalaki, il y a plein de Zalaki triomphal. Si on compare plein aux Zalaki, tant que Martin Fayoulou a télémi. Il y a plein aux Vital Kamera Zalaki, Félix Tshisekedi Zalaki. Il y a mais au moins qu'il y a un lobby pour aller à l'aéroport panzi qui va lacrymogène pour panza manifestant to pe bato ba ko yamba leader na bango oko panza mona lacrymogène pourquoi parce que bazo manifester et sengo na bango. Non, je suis contre cette procédure là. La poto tout le monde la police allait pour encadrer et ça la marche et ça la revendication mais lobby la likambo sango pas ça likambo marche était donc ko yamba karamutu
et ça libongo pour na ko l'accepter moté mamabe mais na lobby pour na ko soukisa la question tuninga pour na o etali masse ezalité lobby ba image lobaki yango moko minga ko bazalité o ça to sandaki absence ya Félix Tshisekedi to sandaki absence ya Vital Kamerhe était parce que base alingi machine à voter alingi fichier électoral fichier corrompu oté ya bisanga sikoyo na titani bokondi ma machine o boyebi était soki bokena ngo boko gagner mais ndeko Flavien au cas où que ndeko Nanga j'ai même ma main à couper aujourd'hui lukangai aboy j'ai même ma main à couper mukolo Nanga koboya machine ya ko katanga maboko bomba vidéo na yo bandeko balanda parce que en politique on anticipe tout ça batoto bandi lelo masola politique té ozolanda donc dans le lobby yango garder ba image comme archive na yo mukolo moko té d'abord MLP a eu position par rapport nango au cas où quoi au cas où yango répondre au cas où tout nanga na biso que non MLP moi na mboka Franck Diongo a eu position par rapport à makambo zo le kawa et c'est vrai bah été MLP mouvement l'Umbi progressiste c'est bah c'est retirer la position électorale donc to se retirer pour l'année parce que on dit que Franck Diongo en 2006 a dit que le balikamoko dikamba ba report à l'élection Kabila a respecté Kanaïm mibe côté to kene na élection en 2011 c'est to kene reti yo mo ndeko na élection alors ba en 2016 to kene pour namité le autre en 2000 combien 2018 est-ce que l'élection de 2016 c'est tellement qui pour la correction était ndeko Kabila azana volonté ko organiser l'élection alors ayebi ke azali participant et sengeli basala ba manœuvre bazali ko sala ya machine ozali na loi électorale té la constitution a vote électronique pourquoi imposer ça na ba congolais bolukela ngo ba kombo imprimante est-ce que imprimante ezalaka na logiciel auto zo mona na machine wana non ba britannique ba yaki awa ba talisa ba recommandation ba respecter ngote fichier électoral plus de 10 millions papa 40 millions va s'enrôler 10 millions za corrompu alors 10 millions on a d'abord 25% à voix abombela ngona bato ba identité ba identité to stuna ndanga pesa identité bato wana ata baza ba identité yo so mona nanga sa publier ba identité bato wana Nanga a sa publié mais à lancer campagne électorale donc c'est ni à lancer campagne électorale na machine à voter à lancer campagne électorale ndenge tozo kina ngo na fichier électoral wana ya ko boter mais là qui ngo longtemps mais à lancer la campagne yango moni Franck Diongo en tant que visionnaire yango moni que biso ba candidat Franck Diongo biso nyoso to se retirer na position pour na ko loba été jamais ba ko respecter ba ba kende na position na s'il vous plaît faut ce que banamboka Kinshasa peut ailleurs quand on lobby que bo se retirer na processus électoral. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que opposition politique, bah ça y a des recommandations. Bah candidat président, bah ça y a des recommandations. Peuple congolais, à ça y a des recommandations. Pour la Koloba était aboyi fichier électoral oyo. Ils ont dit corrompu. Même maintenant, ngaye biango, c'est nia biango. Aboyi machine à voter. Bah lequel on va former une autre to boyi yango tozonga à bulletin papier. Yango nezali na loi électorale. Osomona. Mais ce qu'on y a bisanga to longa la bulletin papier, to ke na machine. Yango to lobi boye. To se retirer aussi longtemps nanga azo kende na fichier électoral oyo aussi longtemps nanga azo kende na machine à voter oyo biso MLP to kende na ponamité on se retire mais ceux qui lobby alongoli yango tant mieux mais na processus oyo to kende yango té mozali candidat pe yo nazali candidat je m'assume nazali candidat na Kitambo et puis na Kitambo nazali na adversaire té bana kaluka ba kozela parce que na Mawambu Franck Diongo c'était les députés les plus élus na Kitambo na Ngaliema bana kaluka ba kozela to kozala na longo to kita bazo zela ngai na kita mais na ko kita na siko te parce que nazo mona na mulili na mona clarté na matière ta banderole mon côté na ça te loko mon côté pour na ko lakisa kino processus za yango te donc on peut s'engager que les locaux allient clair papa processus électoral les allient biaisé Kabila reconnaissable yemo que non ba élection il y a 2011 ezaki chaotique yemo reconnaissable Kabila organiser ba élection wana yemo reconnaissable que na ba irrégularité mais to que na ba irrégularité en des irrégularités pourquoi ezali normal te to za mboka to comprendre souté est-ce que nanga za ne pas imposer batu machine ce qui lelo oyo balobi ke balongo la machine à voter boki to na papa bolobi ana ça le que non ce qui lelo yo ba élection dans la crédible et transparente au côté. OK, avec la machine à voter. Machine à voter d'abord la crédibilité. Justement, et balongo lango fichier électoral. 1, ba nettoyer fichier électoral wana. 2, balongo machine à voter. Transparence c'est là. En ce moment tu aligner ba témoin partout, to kina maponami. Mais ce gars a balongo lango mais ça prendra du temps, ça ne sera plus pour le 23. Mais ça prendra du temps comment? Pourquoi prendre du temps? Pourquoi prendre du temps? Olongo les machines otiki ba to bulletin papier. To voter nango. Même ma bulletin papier ça pas papier. Non, ceux qui va papier o yaki nango pour na imprimer na ordinateur na yowana. Que yango ne faut voter nango. Après ça biso to ça nango. So peut to lubi que to kota bureau de vote. Kaka ba papier za wana c'est mutu komi comme candidat na aboki na urne. Problème exemple. La porte passe na ba papier. Dans système archaïque. Non, mais non, archaïque était papa. Dans des pays de vieille démocratie les loyo to ke na rapport to zongaka. Ba élection et ça les maga bulletin papier.
un pays mususu ba boya na bango kutu machine wasala bango te ozomona de la contestation ezali et pas Trump. Pourquoi? Parce que ba kena ba voir mususu ba pays mususu lelo basala la machine te. Non, toki ko inventer la route, la roue existe, procédure ezali to bien à la claire hein machine et la papier ngo da munene problème était pour to kena nango to kena ba papier to ti ba témoin to sali dépouillement to compter muto aza ba témoin là parce que ba PV ba to bazonga parler point bas. Mais pour ko luka midi à 14h pourquoi nanga zo linga machine wana yo moko bosa ba élément sonore oyo ye nanga a participer na réunion to bosa nango te obe minako a participer na réunion to bosa nango te ba élément sonore o bazo lengela ndenge ko tricher etambola la boyebi yango ni obe minako wanga nango ni kone nanga bo yebisa ngai olingi to za preuve ndenge nini bango bano bateke nango anaki ko enregistrer bango esalema etambola tozana nango ti lelo na ba élément sonore wana non to lobi bo procédure oyo to kenango te ba britannique bayaki mindele balingaka cop balisaki bango ba tete ba recommandation na machine wana to lingi bolongola tel botika yango zalabo soit imprimante tika imprimante to nimi na biso zo ata imprimante ba bureautique ok mais oyo to mona wana te parce que c'est ngolo ba ete ba serveur on les gérer na Corée les alliés gérer la Corée, les alliés awate. Et puis les lots yebisangai, tozali na évolution. Les lots aux Android, téléphone Android. On voit qu'on se connecter na téléphone na Bluetooth nanga. Ceux qui les lots font les connexions nanga, yo du code on se connecter. Bon, maintenant les lots va tout comme na code on se connecter na machine nanga. Ako va nanga azo voter na. Mais nana aki ko gérer ba se connecter. La poser question, nanga c'est ni tokei normalement. Ba to ça roler 4 fois. Mais le système na c'est ni abiku de bato s'enrôler 4 fois. Tu vois na doublon to ba quadruplon. Na mboka na biso, ba doublon bazali, bato s'enrôler 4 fois, ngana bi to s'enrôler 4 fois. Na ba bureau de vote différent, même identité. Mais on peut imaginer que y a moko seigneur yebi na été. Service central mon idée. Ayebité. Yebi sangai. Bon, siko ce qui est très grave encore donc ma ponami. Tango bato ba ko se connecter, bango bato FCC, ba se connecter parce que tobi ba se ma machine na bango parce que l'eau ba machine zo tobi ngote quantité o pe bango ba kina banda ko na bango tobité. Donc bango va la bato FCC banda ko na bango bandi ko voter. Ozo comprendre. Pas qu'on s'habille sauter que non et qu'on a dépouillement il y a ba urne, il y a un résultat jamais et qu'on a toujours résultat machine. Dépouillement et ça la résultat mususu, résultat final des mususu. Bato ba ko zo ta ko ça ba dépouillement té. Parce que votre électronique, résultat que dans Malamoko, et puis vous peuvent et qu'on imprime peu votre signer qui. Ça je te l'ai dit. Et qu'on salue bongo. Bah qu'on permet même pas bah témoin besoin peuvent mais dis-moi quel est aussi ces partis qui peut allier les témoins partout dans tous les bureaux à Congo. Parti politique, pas de regroupement politique. Mais mon amour Flavien, c'est pour dire ceci, Nanga a planifié sa tricherie pour na Chadari. Et nous MLP te accompagner été. To accompagner parce que vaut mieux tous dans le peuple congolais azana biso o aza ko souffrir o la ligne machine o ate biso na côté na ye bongo to bébé si pona ba candidature bo chaki. Non mais papa, to trahir peuple na biso jamais de retrahir. Peuple la ligne machine à voter bango baza tout na bango. Ba ligne machine à voter te, ba ligne fichier électoral wana te. Mais pour la ligne biso to kene na élection to bi que non ba lancer campagne déjà, c'est lancer campagne na machine wana déjà. Maintenant, lui, mon amboka Flavien, c'est vrai, toujours chuté. C'est ni Lelo à lancer Yango Tobani Lelo. Aux hommes, là où vont les choses, toujours qui est vers moi, Chris Moko. Non, crise est ma casse. Ça, il faut le dire. Mais bateau bazali ba responsable. Bandang la sur l'année archive émission nanga ba intervention. Même ça connaît nanga mboka ezali kola tono essence. Mboka ezali kola tono essence, ezama sécurité. Comme lobby, nous devons parce que le peuple congolais na Tchango, ba kotate hein. Nous êtes en la jeunesse pas se prendre en charge. Yo mo mona ba rebelle, ba suka na Tchango ba kotate. Pona ko bana, omoni congolais ngo mona nenga zana. Azana ko mona, alele ko zoba zoba. Mais tant la muka tele maka, izala mobulu. Yango mo to mo système la muka. Parce que les lots sengeli ba base yo so ba la muka, po ba ete monguna aza so musika te monguna aza la kati na biso. Et sengeli to kangena maboko. So ki nanga ngasa la blague parce que to ko ko bisa nanga. Aux années à droite ont imposé c'est le consensus. Le consensus on a franchement parmi les 21 candidats 11 passent qui déclaration par rejoindre 4 musu batikali baboy machine ceux qui Félix Tshisekedi a kolinga machine wana ye ceux qui Vital Kamerhe a kolinga machine wana ba se retirer par région de camp FCC elle a un problème té mais peuple congolais a boy biso tika le peuple congolais parce qu'il y a décidaka so ba moni que non ba ko umba peuple wana mais ba za mibale parce que peuple ça la moki il y a pas encore kize bino ke bino bolingi ba élection té parce que boza mais na élection ngeni ba pala ko bandela élection la crédible té bala biza crédible parce que crédible na machine na mona mboka moki alobi ke ya vérifier que akenda ki alobi tala au moins makambo ya Gabriel Mokia est-ce Mokia est opposant
bato babimisi moki ya TV biso ndeko Flavio Tomona 2006 moki ya voisin na ngai na Gombe moki azalaki na maison ya presse na ye moki akimaki tango régime changé moki azalaka business ba café ya bloc na Mobutu ozolanda tango régime a fait les ekoti moki comme la difficulté même organe de presse ne fonctionne pas moki ayo comme opposant pas avoir revendiqué ba bien na ye depuis ba pesa moki ba bien na ye comme na Bruno Chibalate nani on les gars di boso Bruno Chibala premier ministre Badi Banga moki a le bagasusu osomo a critiquer Kabila moki a critiquer le pouvoir moki a ça critiquer le pouvoir depuis les amis Badi Banga tango Bruno Chibala pesa IAC na o ngana zo ba risque na Eliezer ko ça be mission kuna balanda biso na mura moki yo so mona moki na micro na nga tolo ba yango moki ba ba na micro ni moki banaki soki ba biso to fabriquer moki ate parce que tu as une compassion, tu as dit que on pensait que c'était pour le peuple. C'est le temps de dire la vérité et de balayer la vérité. Moi je connais mon quiconque. C'est mon voisin, viens pas sur la nanga, bien bien. Mais à ça, la blague, il était dans un côté de Bitumba Banzoku, alors la bloc à maîtriser. Non. Le mot qui a rendu ma machine, voilà. Mokia, oh Yobi Mokia, Gabriel Mokia, la Kinshasa. Oh, bah, quand la prison Makala. Non, tous à la sérieux quand même. D'accord, merci, je crois. Ceux qui parlent, ils ont une émission à Kala. Hein? Archive dans nos ventes de la Mokia. On vous a déçu. On vous a déçu. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Comme la sous-canabité, qu'est-ce que je peux retenir par rapport à au peuple congolais? Mais c'est les alliés à Moko. Ndeko Flavien, candidat numéro 15 na Kitambo, na compte ya MLP et mon amour Franck Diongo. Na compte ya Assemblée na Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzito, parce que na autant Félix Té, na autant Kamere Té, ndenge boyeba ki biso tozalaki. Donc je suis resté ferme dans la position peuple pour ne pas trahir. Mon parti, le MLP, aujourd'hui, vient de décider de se retirer du processus électoral parce que déclencher campagne électorale, c'est ni l'architecture, il y a machine à voter, c'est ni l'architecture, il y a fichier électoral corrompu. Avant que Bamoussou va se prononcer, on a dit parti Nabiso. Avant que le niveau de regroupement politique va se prononcer. Avant que mon amboka Martin Fayou, d'ailleurs, mon amboka Martin Fayou, quand il a un avion, alors bien on goûte. Que tous ceux qui ont porté tendance opposition, porte pas l'opposition, toi qui m'a pronami, sans machine à voter, sans fichier électoral. Voilà des choses aujourd'hui. Elle m'a pas arrêté même propos. Comme maintenant a décrété déjà, a lancé déjà campagne électorale. N'a pas machine à fichier électoral, Bisso se retiré parti. Tout s'est retiré, toujours la position. Mais ceux qui l'ont échangé et qui n'ont Longoli, mais je ne vois pas Nanga. Je ne vois pas. Mboka il ton sens, Corné Nanga, Asala Keba. Amona. Apollinaire Malumalu asuka wapi amona bande comme ça balekaye basuka wapi ayo kapé conseil ne connaît oza vivant azara président seni appelle ça conseil à tout ça. Donc ceux qui a monique azo sakana na mboka amona ngoli seki mboka de connaissance à ko s'apprendre na article 64 to ko appliquer ngo parce que to ko barrer route na mutunyo so ngo pouvoir na makasi to zolo bayango c'est le moment biso za la rabituma pacifique to simba mindu kité base au kabiso to tambola ka babuma kabiso babuma ba aussi bakobuma pe bakosisa na bango premier até mais to ko bundela ka de génération en génération ti l'état moyini l'état monyoko le FCC aux des partis politiques aux hommes impériaux fait privé et zongi en force donc imoboutiste et zongi imoboutisme et zongi na makasi mais babo sanate histoire na 97 Mobutu akimaka le long na Maroc na banzi mausolée na e sota dango eza mawatro ka baboutiste wana nde bantouré Kabila lelo afungola misu parce que aza prise en otage aza elenge tongito mona ye mandat sili azo sikina na mboka na biso aza sénateur akena musala memba oyo bazotambola na beki ya Kabila mais yema ozo bateke basimbe de beki alamuka ye Kabila alamuka parce que aza prise en otage baboutiste wana nde bazana ye bazokosa ye azonga na raison aboma FCC wana parce que FCC eza local ngoma bandoki peuple congolais a besoin d'angoté toi qui n'a pas une élection de la crédible tu vas voter on va colinga ba sepedi azali à l'aise dans un sénateur à cause on gagne peu de sous mais qui met en amboka toi besoin makila te pas makila c'est pas nébélé je dis et je vous remercie. Merci beaucoup Ndeko Flavien parce que permettre bientôt ça nos mois émission Oyo Nzama Pambola yo vraiment je crois prochainement tu auras pour d'autres informations voilà merci beaucoup merci bien bande konyo sur internet nyo so bazolanda population a ebi kalingi machine à voter population ebi kabingi fichier électoral té biso tirali faire maintenant population to zanga na biso mbongo wa biso président na makala Franck Diongo na makala po aboya ba offre Kabila pesa yi Franck Diongo na makala po aboya ko travailler na Kabila ba offre so pesa yi tango ba convaincre ka Tshisekedi ake na Ibiza Franck Diongo longola moniera ba ko tumba yango soki Tshisekedi ake amena sai mais lokwa Tshisekedi ba longa ko buma yi
lelo azalité lelo IDPS comme ko sakana bamona ko bitumba comme bitumba maseki 30 ans de carrière au papa na bunda Félix Fopese Maele eza passe mingi ata baliaka boité mawa mingi. Voilà, merci beaucoup maman Chantal Ayao. Je crois bien pour comprendre que tous les qui dans des conflaviens au ya pesi makalisina lobby que MLP ba longwe na processus électoral ba pesi ba raison pourquoi ba lingi que fichier électoral et longwa et puis machine à voter to kenena na système ya papier au cas où ezate bango ba se retirer ba ko participer te na ba échéance nyonso. Merci beaucoup de comprendre Mboka Flavien. Merci maman Chantal Ayao, merci na pas osé, merci na Dadou Mayata niveau ya France également na pesi mbote na Joël Gonago aux caméra maman DS Lopinga pasteur Didier Lopinga également. Je vous salue notre conspi et pourquoi pas na Huguette mon comme on a créé hein na créé vraiment ça m'a pas bino kuna na Châteauroux maman à Noël Boyembe na Orléans ça m'a pas bino nyonso tokutani prochainement tous toujours na actualité ABC1 pour s'abonner massivement. Ciao. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.